Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Kina mboni Thérèse alinga maman très difficile. Maman wana. C'est moi bana poto baboyi. Moi na pas à s'excuser té. Na moi na raté. Na moi na pas à s'excuser. Na été comme ça s'excuser pas belle vie moi kuna. Na moi na pas à s'excuser na été. Moi na raté. Ya koloba ke Thérèse asenga belle vie pardon bango ba mona en pleine wana ndé na contre wana esala maté mais soki Thérèse a gardé paix ba fanatique na ye o eza quoi public na ye pour na les questions on peut se conseil quand no cholo ba ezala nango eloko leki tike ezate lo pe leki komi kitezate dayo po bazuka Thérèse to chaka sila je veux na belle vie so bolo bani te ba parle ba bo ba na problème si la na belle vie ba na problème te est-ce que pour Thérèse jouer alors je veux pas sila te ezana makambeleka wana pas baleza ba kuté tanya makambeleka wana ma eninga na pamba sila ya capable belle vie to ba commentaire ezande to belle vie qui pas si to commentaire ezande ezana normal so ba commenter ba po ni okekula mi arrêtez botika ngai ya motema na kokate ngai mpona ngai ngaka ka 100 mètres pembe na belle vie soute belle vie za zongi c'est belle vie Thérèse ya sala onini belle vie kandi ebeli baza simano wana bazo yaka ko belela pato na basongi nde ya mibali na basi songi soki bato ko boyeka to sala événement biso jeunesse internet to sala dit to sala ke boyeka artiste to banda ngo siko après matanga mélodie to ba oui belle vie ebi kana vraiment Thérèse ya te to boy Thérèse za mabe mingi na sisité est-ce que bino ba ni kem total c'est excusez biloba loba na ou belle o sabi so bon point ni le quoi Thérèse ko tabi loba mamezo sa yango ezolata yo bongo yango ezolata yo fika bazala ngo bongo te bazolata ko sa yango pe bongo ya pe problème te zaki no pe bongo po papa loba ki na te papa za na presse alobaki ezala ngo pe problème te il faut ko garder bande na yo ko misala yo danser ba ko respecter yo déjà bato ba continuer tembe bazwa musala na bango nde bazo continuer ko zwa musala na bango ba comme ne bango ba boyi deux ans ngo ba tembe moko boyi nga pona ngo mo ndie ba ko ba bolole eza buzoba omoni pona Sarah moni eza nelo mususu peut-être oyebisa mutu na ndenga bien mutu amondi ko so côté la mutu mais tenga no esoka vérité que tao kaka uti ko chanter yembi moto na succès mzamba internet umela fana na ngwende kana minute oyo baluki donc quelque part yo moko pe kitisi yo ozo comprendre tena nenga indusa mana nenga bien ngaso na zaki vraiment Sarah nenga na lobalanga te ngana ebia magali azama mametali mama ba komata ba politique tout consort to ebi ba guerre place ba naite na Karine mama ko yeka mama chekiti Karine donc so mbala moko ngana on dirait odimata ki combattant on sentir que force atokali côté ngam pandi mambo ya te otali omoni lelo ko mibongo tali mtalu kaka dusola te pona dusola kitoko na diembela odiembeli ka Karine oui siko pona ngash bango tuka baza balazalo balukaka ko seko na ko nani o ya magali magali lo mamati sadi ya diembele c'est-à-dire ta diembele ba chabino na ka so ya tenga miboy tie comme beti bakubolo cha Jésus Christ et Karine Mokonzi o tout ta boy non il le quitte tout c'est trop ngama bato na nyonso ya na mo pesa no kombo balo ra balazalo na kuna donc tout alinga seko ka fasimba kombo Karine ngama na baki ngo bongo so tant comme Karine te c'est que oui non bengo star. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elisa Lumu et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
awa nzambe na nayebi tusiku jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo nanda makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin Pandalekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na babone nyos wa émission Nabiso ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV. Tu es toujours comme ça analyse, tu as une décision de débattre à nakati ya Masolo Nabiso ya Congo Liziba TV, affaire Karine Mokonzi. Affaire Zeminaye, bamso bien sali Photoshop, bamso bien sali boy plus to la plus peu mambia les abakouk et famille bota oyo guerre zo brûler moto ya somme zo pela pour l'instant na kati ba réseaux sociaux to ki ba audio ya ba ndeko na biso banani ba famille bota o bazolo ba belve o kakate motema malamu eleki affaire mama Thérèse tana ba kali kamba Thérèse ya oyo na lobaka awa oleke chumo panzi oleke chakoluka Thérèse ya poisa la droit de réponse na saka bino ke Thérèse ya na kuna makameza ya mabezo yo kana te ngai pour zo éviter me makambo ezali autre soit ana kati ya émission sur la vérité na nene bouteille parce que je suis journaliste sans complexe olingo linga te je m'en fous mbala couille je mbala couille je te jure nene pe babi laisser les enfants jouer oh ya Samarino babi et ça passe et ça soni kozana biso to ka passe franchement nene bouteille bonjour les Ketchou merci d'avoir abonné nyonso ya Congo Mobimba Congo Liziba tana mabejo amvutanga na Congo Mobimba ne Congo Liziba TV Mobimba na linga bino mingi bo partager vraiment émission bo commenter na linga bino vraiment mingi bo s'abonner vraiment massivement na Nene Botaille officiel TV émission les lisu mais ba s'abonner na Nene Botaille officiel TV musale salama toujours quand des alaka merci na nzambo salinga ngolu leona fanda liboso na bino parce que c'est pas facile na lobaka na profiter na pesa ba mbote na Zing balobi Zing Mojago et moko babi camarade ya Mobutu Brunel benga de moi-même depuis Allemagne Mobutu ou mela fanda na ngweno lopo kalate ola tabapete na profiter pesa mbote na Royal Matuta charge à Londres ndenge Zing Mojago za charge kota bala mibali balobi Royal Matuta pe charge à Londres donc ba mbote na Chuchu Luambo yemoko force tranquille ya mete ngunda songe babeta raté soko meki rozoka ba mbote na Sylvie Akake ba mbote no ngwana la famille de Nene Botaille Mobimba toujours même moral même esprit merci Peno le Ketchou donc merci tozana nous. Ouais, merci d'avoir abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci na Papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Merci aussi à Maman Nathalie Fiki pour batutu bolinga lekechu. Tolinga rabino tout ça toujours na ba sujet autour débattre lelo à faire je pense c'est Jonathan Dario notre monteur oya ko illustré biso ba photo ya Karine Mokonzi oyo tebite nene yo bota ozana mwana. Est-ce que comment na Karine ni ba chewana parce qu'il y a des gens continuer toujours koloba qu'ils ont montage parce que des jours qu'on dit maté que croire que Karine a ruko bota Karine a zana zem tant au moins ba photo Karine nous a publié oh ça photo shooting ba comparer na Félix Coco Félix Coco ba bi que soi-disant ba Coco ba bi que peut te sauter puis Anel Ballon d'Or il va faire une photo ya Fali yango so Félix je sais pas mais quand la sotali ba Coco anotali elonya ba Coco moi que elonya za muke elonga Karine za munene donc so enyo banini ke bazui parta likolo eza ba Coco Karine na sende ba che ba Coco non dès que tout tembe c'est si là déjà bato ba continuer tembe bazwa musala na bango
nde bazo continuer kozwa musala na bango bakomi na bango baboyi na to c'est mission moko on loba peut-être peut-être autant de mabedi to zarabien en tout cas nga loba ka vérité bazo no so ba ko supporter te makambo Karine batu na loba ke ngo bien les missions et les kalelo batu na tani mabedi batu na grâce temo ndenge nini babeta ka makambo Karine kara peut-être bango ba la secret ba pesa bango na bandelo ngo sous en émission na yo c'est-à-dire bazo maîtrise wana ba ko kapé non babeta kara ba sa ba chemin na bango tout le monde a pu battre, ma grâce, on a pu battre na Karine et Zongi. Mais bon, ça peut pas venir bango sans combo Karine, bon ça peut pas venir bango sans marambo Karine, baka bango. Donc c'est-à-dire tembese silaki batika ya za na zemi na yo bota mwana na ye. Bon likona ngo pa taper zapete batika ye. O mata ke pesa ka passe. Ana ngo te boye. Aza ngo te sko ngana ngana ye ba nini esa passe place wana. Ngana ne bota ina bota déjà na yebi ke Karine na zemi. Et puis déjà mutolunde sali ya le roi Renate il faut quoi za na zemi na mapasa nga mona mutola Renate bongo. Renate na mutolo ebi maraboita mutolo kotaka. Ata na zemi mutolo Renate kotaka. Là c'est une émission na olandanga. Deux ans ngo ba tembe moko boye nga pona na mo ndie ba ko ba bolole bo excuser nga na terme. Parce que boko za wana te mutu comme ça. Nozoba et puis ça sala ibongo. Ayebe ke batu ba ko ya. Karine osala ngonde ni nango so sala obi ke batu ba ko ya baye. O tengisi caméra batu ba ya batu baye. O bouger be batu ba ya baye. En tout cas bolimbisanga parce que non mona be mission zo sala mebele. Et a posté na monaki a posté tie comme mutu te. Alors bika ke yoti mokile rokufa rozala moi msala ya rieta. Mobalo yo rozo. To moni ma mechola. Aye. Pour nini muninga mwasa ko misino bazo babo parce que boza basiki toko boza na ba chaîne. O mana mtu sous publicité peut-être o aller la rambongo ya riti boté makasa ko rosate. Mais ko sala publicité Karine makasi. Parce qu'on est mon pianga mon canal l'équipe. Mon pianga canal makasi. Pour Karine a moi le roi bisotou. Bo excusez ma belle bisotou toi non Karine pas non ka mi balé. Amsaka rouge plutôt msaka rouge. Peut-être m'amener Kara. Kabino moko ne bozo chaza na ngwende wana tangaka kitane na se bino moko. Si ndeti loto mona so ndo na biso amune na moi c'est Sarah ami ko finga so Karine o azaki akumisa ki adora ki akomi ko boya so maramna je sais pas. Siko eza buzoba. Omoni pona Sarah moni eza ne lo mususu peut-être oyebisa mtu na ndenga bien mutu amondo so côté la mutu mais tenga no eso ka vérité que Tao kaka uti ko chanter yembi moto na succès mzamba internet umela fana na ngwende kana minute oyo baluki donc quelque part yo moko pe kitisi yo ozo comprendre tena nenga indusa mana nenga bien ngaso na zaki vraiment Sarah nenga na lobalanga te parce que so kota la peine ebelo ba welité yemo Sarah loba ke chaîne eza chaîne commerciale ça dit so pas eza chaîne commerciale pas mninga pe ka commercial Pokota moi maman ne banda ke zaka mambo beka ne Karine ya mbaki soki ya bende na yoki tout ça mais na tout ça kota la pe famille ezalaka omoni na vito ngato beba na ba facilité te yoko beba na mutu na facilité mais ngape msu na par na ngafu na garder ka bande ne bate to passa pe ba bon moment to le kape na batango moko boye ça la soni moi nga sko boye na oka moi soni moko boye ba to tala bilombale awa kota la bilombale wana na ndenga mabete Karine moi muke na ndoka ka moto na succès mais le contraire Sarah chanta ki Karine makasi parce qu'on a nenga bien na ebi o le quitter peut-être quand on mais appelle les kamobe balobela ki ope choka ki ope za mtalibo maté mais faut garder silence o garder ka bandi na o sali boulot na yo parce que ozaka Sarah to lo sali ka musana o so ye lisusu ga yo moko wana pona ko lando lo bakake o finga mobali ata janvier finga ki Diego o fingi janvier pour janvier pas na mois si na ye ozo comprendre na moment peut-être yo bando tanga kombo mais muninga na pa fanaka atanga bakombo na binote ngasko be rompe sanga kanda po ya otanga Karine otanga bakombo na binote boche na ngwende ya makasi amso zo kene na kosila mais bino moso azaka mtenga kita boyebo match lisusu alinga kita boyebo matisier bopesi se mukandaka bino bopese bazeme amso na mabemo boya za pe mutakoza pe na betape mo aleka nzamba linga pe pe zemite ba point na bino na ba limite bochela ki nzambe sko alinga bongo te nzamba linga mutazo place na yete bozu zemi bopesi mais bo comprendre karaté akobala te azwaka mibali bashina ke tout bozu su mobali bopesi so ngai vraiment on a lobi na internet a mo pe mama Karine beta na ngokara na beta ngokara na sansa ko budete mais na mona tenga pe na obunda moi na moi comme moi na mekano ko bunda ta ndenge zalaka kene diembela kaka wana lo mema nkoloto si maraka kombo moko boni na mno bobana kala yango tanga lo baka nzambe bopese ka nzela ngo nzambe na ndenga mabete sans polémique parce que ngo mo sukisa ka mutema na boaka me na robine ebonga tikidi bumune azali be ba minati pe bodo azali be metanga o chango mbala moko lobi ngamona ki on lobi okota ye ngamona fanda binzambe na nga ezalaka nini ele ba ta fe na marita bo soza na pe ba mbote na landa ki abi
a comment un esprit moro boye aibi que tu n'as enfant d'abonner non ça eloko batu bozwa batu boloba c'est ça pourquoi ana zemi na ye boti pese tana ya bota mona na ye c'est ça si tu peux c'est temps bota moi nga vraiment la zone mingi ya olobate parce que tout ça la plus boulot na biso tout ça plus mam na biso o esengi o sala na de ma part ya ka kopesa bonne chance nyoso to mona parce que nga mo tinga mo leke chu kari par mo dépasser nga mutu ko dépasser parce que ma mususu otali kari eza solo te lokuta te so que na biso mo bato tozane et mo bouleverser parce que to yebi kari bien mais ba kari ya sone à lokuta ba ya vrai na lo nini comment on ba étape ba comme le niveau ana je pense pas que kari na ko c'est sûr que azana zemi te oui aza ape na ngote aza ngote wana za makamba que tu as na zemi azana zemi ko ta bon internet bon problème ça sur le vélo mo boy o mo so tu ba beta kara beta ba mususu ezala kate mais le quoi de que ceux qui beta karaté ba to ba mususu ba tala ba ngote neti ba ba mususu na ba se ba zo finga ba sala ba siko ina zana kacho tele tu tanelo mo quoi est-ce que mutu ni roza mutema kwa karini au finga mama na yazo finga maolenda kaka parce que so abia kangisa pe bato na bakina ba okanga pe bato bo sa pe bato ba mukamate so pomona ke mutu mo ba yalinga na ye bongo so alinga bongo poani boko pote ke ti boganga akisi akisite yes ko mafinga wana pona nga akisi na ya cop na ebike pona zala ko top fo ba ndo lobela kanga ba chabi nona ka so ya tenga mi boy ti ko beti ba kubolo cha Jésus Christ et Karine Mokonzi o tout ata boy non il le qui tout c'est trop ngama bato na nyonso yona mo pesa moko mo balo ba lazalo na kuna donc mutu to alinga seko ka fa simba ko mo Karine ngama na baki ngo bongo so tanko mo Karine te c'est que oui non bengo star soka ko hera émission Karine parce que Karine ko tala banda comme na bazemi na ya na evi na ndenga mabete asala rabi lobela na ye ache ba biliali na mesa azo ba bilobela na la Chine sili totanga koma mutu bandenga zaka Karine kala na cuisine ke ezongi te yo pe na kolo ko chebeka kiti pe osali mam na yo ezui pe o mona po ko beta ba vie mais par rapport à papa ko tala na yaka ngalo kana la zalo na diembela te nga maso na ndima yo zala ura babili yo zapena Karine suto sa mamna yo obeta ka pe ato mona ka ke obeta ba 50 est autant mamba Karine o eza otangi parce que eza actualité zali yango lobi mais pas lo ba yango to koma ba mno mususu pourquoi parce que mona ke bino yon ero so to ba ke ba ta force à force ko zala no ta force te ko tanga ka komba Karine te force comparé qui parate oji ba biso boto sa msana biso kate kanga plus de 2 ans et kanga monde entier ba to mokile nzimango et ba jota da ba ça dit que ça ko tanga kombo ya mais ko ça plus boulot ba ebele so na mo micro ba ça ba émission na bango ba profiter na bazan ba problème bazan ba passer azana moya futa nda côté azo souffrir azana ba pasha na ye mambebele Lucas Wambongo na ye sikoyo niveau eza muke niveau pour calculer mambo ya bato calculer bachaoka osama o ba osaloka mais ya moyeza kaka Karine conseil pe kaka ko sur le pe sandiko na biso oh là qui ça zani po so a prouver sur mokili pété parce que le prouver réellement ces émissions ezali orbota avant na ye elle est pas obligée à ko la qui ça mutonyo so mona ke fona la ça pour mokili pe nzimate te leki tu c'est leki déjà au monita conseil on peut ça Karine kala sabatu semite c'est leki ero to ke non na ebite mais na ebike ndala action zemi atoko kangata ba 2 semaines une semaine Karine obota alors ça on encore on m'a dit ça on temps on peut se conseil fallait pas l'accès l'équilèque on ça se encore et puis question na yebo même ana bato mais ma bonne ta moi ça na mystique on ça bata beta bango ba ballon c'est ça alingara comme on vend pendant 3 mois te le ba matin voilà yo ko bien bien bozalo on parce que le bango yété bon mais parce qu'on va lisco Karine alingara te avant de côté ko la mutu bazo yété ça dit qu'il créer le mot ça dit que là ça que yoza te mais ye fois ça la ba chaika et ça dit que bonne chance na ina arieta tose la leki et ça la bien vraiment ya balé kaza et ça la bien kobota et ça dit tu vois esengo ya famille na ye surtout ya maman na ye comme na mwana oyo ba finga na ba façon tout ba traiter na mamundenge ba comment ba nzambe ba tela ka ba limite te limite na vie ça la raté ba biso ba biso pe ba chance ba limite na ba vie ki ko simba raté yo des années OK na raté mais nzambe tanga pambola muta cha muta mandenge na vie ya mutu ko chaka ligne te ko chaka sinte parce que nzambe te nzambe ndi ba maramba ba o ezo comme la biso le lo peut-être nzima rapete faciliter moment OK poto bandi beaucoup na ba bato ba s'occuper na kuta ba famille moko ba fiki pour kuta na bato ba mo s'occuper na yo on va bozo ambo mo kana ko zoate peut-être famille peut ça qui te dit que c'est ça il faut
to kumisa kaka nzambe tant on a mis bien rêve na za rêve rêve ko tsela ka rêve mais to rêver ba ça belé y a pas de choix to ça la ka ma minute to ça ma na biso ezala kaka na ndenge bosko hein bona bato to finga yi to ki ba jeunesse mususu lo mama o azana poto na jeunesse mususu ya kini ya mibali na ebite komona bango je sais pas ko lo banini kasi on a lobité balazalo na kunda te po to avant to na monde ngo to yebaka ke bino balekechu bozara na équipe nationale ba komoni so biso to yebi na biso na ndenge mabeta na tsako mona ya magalite parce que wana ser na nga to lani lokola maya azamo na vie na biso ya joli mokoto ngako to ya mona sake mission ma bongo après ba ko benga nga bana matonge ya joli moko so benga papa ba ya magali ya rappelé nga te mabeta faux pour nous moni vraiment mango a mutu esprit mango za mutu moboye amoni likamu na yo osala malamu osala mabele ke tumonga ndimaka oui ça dit ola sake motema neve melenga mamnote ozo comprendre ngana ebi magali azama mametali mama ba komata ba politique tout consort to ebi ba guerre place banda ete na Karine mama ko yeka mama chekiti Karine donc so malamu ko ngana on dirait odimata ki combattant on sentir que force atokali côté ngam pandi mambo ya te otali o moni lelo ko mi bongo tali mtalu kaka dusola te pona dusola kitoko na diembela o diembeli ka Karine oui si ko pona ngash bango tuka baza balazalo baluka ka ko c'est ya bini ko nani nani o ya magali magali lo mamati ça dit ya diembeli c'est-à-dire ta diembeli parce que ba wela na Karine biso te bi baso na musika to ba guerre ba banda banani ke zongi yena Karine ba wela nini o ezati le lozo tika ete ba wela nini lo côté songa na ebite so ba marmoza ba bimsenga ba internet menga na bi ke lo rezate et en sens te quelque part ekitsayo wana babulo mondo sale ya bien zo salo bien oyeka te natala afuna simbaka Karine funa te yongo so mona ba magali lo mama sele kimto obundela mboko obundela ki présidence makamda ta niveau esko uti o esko kitsi oyeno kana fotana na buzoba aya mese google OK mamno zo sala bien o lelo peso e pesi pe lelo ya yambo penenga tanga parmi batu lelo patango mais ya yambo tanga kayote olo sa musano makaso biso batu tu bando ko zelo nango malobi osala pe bien oyeno ka pocha kitwando cha no ka Karine tenga mi yotenga miso tango cha Karine ezala pe bien retour pe saki o maninga linga le ke chochelinga kicho lobeli nga pe na cho kitna lobeli tenga fonctionne bon ata pona TVT ngama so lobenga no lobe so ngaka na zum sana ndo lobela yo adoration ya mutu moko nzambe so magali ba ko adorer de Karine makasi nga esa nga bien so me pe Karine cheki chango zo arotanga pe magali lo mama yo omoni yo waso no ke kitoko na oui ba OK so yo zana pour do ba adoration le ki trop ba me ko doser nanu batikela nzambe place na ba che Karine likolo makasi. Voilà, merci na ba abonné tu ya Congo Liziba TV, merci na tout bolinga ka émission na biso ba vérité ana kati ya Congo Liziba TV to débattre sur que sur mon sujet mususu parce que pour to lobela susu avec Néné Botaï ya ba Néné ya biso yanga ya biso nyonso les abakouk famille Bota to ebité eloko ko silaka jour nini rage ko silaka jour nini tant au salara ba émission to lo barole ke chu songi o le ke chu bilobela o le ke cha ko panza ba comédien parce que tant famille Bote lobi wana e bimisi ba audio te na photo yo audio na mo joanta dayo achela sono ba audio na etozonga juste après ba vérité tournage na tikati na ko tala na tena souté Nathalie souté ma gloire Nathalie te pardon Bape me bimi bolo mais pardon na ebite nzambe akela na matière nini to motema na matière ese ngaya motema na kokate ngama pona nganga ka 100 mètres pembe na bevi soute bevi za zongi seli Belleville Thérèse sala nini Thérèse o sala Belleville nini o batba yino makasi boy Thérèse o beta Belleville mo sinzo Thérèse o zo mo bala Belleville o sa pa maman Olive Lembe to koma Thérèse o beta bango mo sinzo to o nini Seigneur on a évité nzambe akela na matière nini to motema azana ngwana ngana kukana ngoti ngaya motema na kokate ngama pona nganga ka 100 mètres pembe na bevi soute bevi za zongi seli pardon
Bonsoir la famille, bonsoir famille Bota. Niclette, tu sais, qu'il y a une ambiance à tournage, on a tâté, on a contacté, on a tâté, on a bête, on a vu, oh, Dina Taille, belle vie, et puis il y a vraiment Thérèse, Toboy, Thérèse, ça m'a béming. Na si, est-ce que bino va niclette, total, c'est excusez, mais le bal au banay. Oh, belle vie, on s'habille sur bon point, bah ta pote, là, c'est Thérèse andaza ndekona yo biso to ay l'autre côté. Oui, ndekona ye. Bota to ze l'autre côté dans ba fan ba ndo. To yo bengela biso kai. Ah, to boye vraiment. Litinga vraiment je suis désolé. Donc on joue tableau en ati désolé. On joue tableau en katika tournage ka plaçant na moni donga na kasi na comme na ngota ilo mchishi donc. Natali on tena suki wana. Ndoki. To kuta na prochaine film. O so a côte so a ozala na tapete. Ndoki. Moi, on a pas à s'excuser. Moi, on a raté. Moi, on a pas à s'excuser. Nani? On a s'excuser pas belle vie moi kuna. Moi, on a pas à s'excuser na été. Moi, on a raté. A s'excuser na nini? A senga pardon na nini? Pour Thérèse sa belle vie nini? Bandeko. Ba vérité. Na habité koyoka ba audio déjà omoni tetebido avis na makao parce que biloko oyo ya mabe ba fan oui ba fan baza bato foko bon yo lo bana to ya na yo kana idée famille Bota bambotela bilo bon nalanda kiango nalanda ko pas essayer pas na ma déjà les amambo ezali oyo ngana yoka kina mwa subasima cc que il y a Anna, maman Thérèse, ce qu'on a pu bambote, atonga kabela na bakuk kuna après de sali bela bia tonga. Atonga kep na bakuk ndengi pe pa ya nani parce que tout tika ba rimer. To continuer ba belo. Oui, mais c'est pas bien. To ki. Kaso to lo bate. Ngana yo to lo ba c'est pas bien, ngana to lo beza bongo te, mais to yebite. Oui. Vous comprenez? Mai pe ninga na pamba. Mai pe ninga na pamba. C'est-à-dire to za na katikati. Parce que so po tali ke ko za pe bongo so tali ba tamo ele ka ke bela wa, ma Thérèse no tourner pe na pas belle vie soute. Autre zonga kalata. Au moment que zonga zonga maman baku pe telemi. Donc ça dit ça peut te comprendre bien c'est que ko za pe ça et famille Bota pardon et telemi. Bon, son a yende tina kama ya famille Bota en fait. Au moment les ketu ba fanatique au baza bien. Ba kitara batu. Ba ngope ba tombola batu. Donc na katikati pour na réponse nanga. Ezana batu musu bolo ba Thérèse ke senga bango pardon pour anini baza subanani te. Ngaya ana soko landa conseil nanga vraiment so landa conseil nanga wa ser na zano bien na ngako pe mingi eloko leki vérité ate otonga bela te eta ke Thérèse na musala na yo parce que za musa muso sala to sala ra théâtre au sala bureau te aux hôtels ka nini te au sala ra théâtre et puis na ki lelo pe photos za moins clair ba chaîne peso pesa vraiment que bobi que ah so na ye oui yani ko le barata déjà à poser pe mais oh lelo comment ah oui que non zana baku qui passe là non ça peut pas bela parce que bo balukaka wana na mikoni ya Nicolas mo tourner ba filmer moi mikolo makasi ya gabino moi mikolo to cheno mpandi po tourner non TV ba mamne azana ngwazu sala chouezate ya ana so la nanga chouezate ezala nango eloko eleki mikomi kitsa ezate que so kitinde bango abaku comment famille Bota ba leki to ba spécial ko le côté ezaka ke o gagner ba âme ba fanatique na on ndenga bien o loba ou pas peut-être bango ba yoka ki bongo ozo comprendre bango ba yoka ke otongaka maman na bango nani Belleville la patron na kande soza na pio bambote non non na pardon ya maman Thérèse na musala na o batelango ezala nango peti okoya peka pa bela na tende bofanda pe bongo zuka téléphone mo ba direct pe koma nango ate toza famille okata peka toza famille o boyoka ntuka na yebi na ngango te sope boyoka ou pas totike leka parce que mangambezo babi que Belleville a gira ka Thérèse a ko jouer soutenir zoyo kaka mais comment on appelle Thérèse a grande sœur pas Belleville et le comme ce qu'on imposer bilo comme ce qu'on diminuer parce que tant yozo ba ka senga pardon est-ce que kuna mpanza ba les abaku est-ce que ba ko sepe na ba dur o yozo loba parce que bango tout baza ba artiste baza ba o sepe sa biso na kati ya mboka problème ezali azo parti pris à muto ba fan ba komi ko baby c'est la biso ba ko ba carrière
problème oyo ezali awa ezano problème bakuka batu ta bakuki ngana ko peut-être bat bonga ba 500 te eza makambu ya Thérèse ya ndena na Belleville eza mambo bakuka oui so tali Thérèse na Belleville so tali Thérèse pas les abaku ana audimat mo oya makasi bat balingela kai siko peso patali pas Belleville bon c'est pas ça bato ya biso sepela la bango pourquoi elle est obligée kaka ya komi kitisa peut-être na la famille libota au peut déjà Belleville abi déjà à s'excuser à l'amiable pourquoi ba artiste ba fan ba luka ba sakade biso boy non toyeno na elle bakouk attention eloko ane sama na bakouk attention eloko ane sama na bakouk biso mona ki pardonner katote va faut to le belango débat to mona ki mama top azo je suis dans les abakoute mama top sala ki o ko sala mambe lo ba pe ko lo ba mais to mona ki jour moko te mama top to ngaye les abakouk ba tombo ke mama top boende salaka famille boyoka di pourquoi pas aussi famille libota tant ba moni arrivé à Thérèse malgré tout oya ki ko ke maman eza motema bola mu ya ko yoka tira mambo e komaka vraiment boye Thérèse fala senga pardon non c'est une actrice yamboka tous on place au ya sali tous on ki ba SB zala kité ba ça ba kuke zala ki Thérèse zala ki a joué ba Caleb aza be grand na kati yamboka au groupe Sinar tout la plus bon pour elle to moni SB to moni Belleville TV le lobby nene botai mo ko bota mapé bon so ki a beba na ki na ba peut-être ba ya les abaku pour na SB to na bo tu vois te ba fan ba me quand un peu ko aider biso ba linga ba cha no ba cha division ba to kufa ba bazo kufa je pense pas que banda ni Belleville TV banda qui tout le monde a mélodie à jouer non mais tant que na mélodie kufa tout le monde Belleville de fois le meilleur yaye a contribuer à ça pour ça bien pour actrice bon autant mutaza envie to linga na ko to invité ba bloc wana Thérèse a joué kitoko asala musala kitoko wana parnanga parce que bien que je mo panzi ça wana ko panza tant na yambi mudazo ba faut péter mais c'est ya ko loba moi je suis pas hypocrite naza complexité na simila comédien moko segité na memela ke bilamba mais ce que Moussa nango pesa ngambongo kabelinga na sengo na ndenge meza ko senga mais non et ça n'a pas passé parce que na moni Thérèse alinga na maman très difficile maman wana c'est moi bana poto baboyi c'est moi ba sali makambo boye c'est moi ba kesu ba sila boye c'est moi top aye boye c'est moi susu boye oh c'est-à-dire que film maman bezo là c'est-à-dire que azana étoile ay ba que na part des abakou à part SB à part une famille bota à Thérèse ça mi garder bande mi place les portal pourquoi pas si la ba check na ba bêtise merci on le dit bien oso la lekechu omoni lelo peso comme kana za ma Thérèse wana soit za lelo maman Thérèse parce que ba fanatique ba zo kité ko tala ye maman Thérèse te to bo ça te lekechu ba fanatique faut pas comprendre te to bo ite ozo lo ba bien ba yebi que Thérèse net ba audio musuna yoki wana fala senga pardon senga ma so pardon oui excusez mususu c'est bon ande konenga pe ba musu ekomelaka Belleville TV les Belleville ngona ki Belleville TV na che Belleville benda kandi la patrona et là musu na sa na internet o epese toucher ngamona besoin de téléphone la patrona excusez so mona c'est ça là qui bien te et sili entre biso et ça pas que batu moko ya coin gauche droite ba manipuler biso omoni côté né yango moni que ba biso ba ekire belé zo panza na panza ba parce que il y a des fans oyo bazo panza ba fan aza mutu apesa conseil fan aza mutu achaka pe parce que Thérèse aza un plus ko baza na famille Bota. Il faut que Lelo Belleville, ça je pense que je calculé plus de 2 films Belleville au sala. Ma vie est comme dimné. Ngana hotel ngana la bureau trop. Tolinga tala Belleville au dimanche Belleville d'Azaraki. Ça dit que moi la shit. Ngana olinga sko bon parce que la ninga Belleville ça la bien ba hotel ba se planer. Tolinga te que comme Belleville mara normal non. Tout ça pour na Belleville ba 100K 200K 300 000 K parce que Belleville dépensera trop pour na ba film né. Ko ba presque ba tout na ba film. Mais le au dimanche ba mais il y a ma chaîne et comme au kita voilà toyo ka ba fan oui ba fan ba yedaka biso oui mais fan ale kila biso mutute nga fan ko panza nga jamais na nene pesa nga conseil na koza me feda nene mais na ina nene te poyo fan lobby oui boy yedaka biso mais boy exagérer te non et que tu Rosa a raison surtout na kaya Bakouk so ko bi que maman Thérèse peut-être maman Topayaki a Bakouk lobaki na yete
bakuki elobe na mama top te donc ça dit ne tozalaka na ba famille leketu tobotama ndenge moko te ba idée pe ezalaka ndenge moko te nazongi na mo sima mpona répondre aux personnes obike mama top tanga ye na bakuki esiliki te nazongi na wana bono yo région do wana na biboyi ne to na ba famille leketu to éducation moko te toza mutu moko te toza ndenge moko te c'est-à-dire abakuki bana na facilité peut-être de comprendre mama top aye to yambe kaka peut-être soka sala likambu pa na obite ke mama top asala babomi moto mais na famille bota peut-être nazolo bangana to ebi grandeur likambo yo te bango bayo kaka peut-être pour na Teresa yango peut-être basali bongo mais ya koloba ke Teresa asenga Belleville pardon bango ba mona en pleine wana nde na contre wana sala mate mais soki Teresa a gardé pe ba fanatique na ye o eza kwa public na ye pour na leketu no pe ses conseils quand no cholo ba ezala nango eloko leki tike ezate lo pe leki komiki tezate Notre na bandele ba fanatique ba kita ba matarape oui ba koko diriger biso te bo pesa biso conseil mais faut la total raso ba ka e makamwango tina niveau to yoki na groupe ezolo ba maboye tina niveau lobi balobi ke na tele ku film on te comme côté nga assist na film ngote o ma ke déjà so na ni ba voix mo rezani ata ba 4 mais soko ye bisela nene na kadote pardon na kimisanga o monika ba to batala biso na les abaku ko batala speka na famille ko bazaka bangona ko tali so Teresa sala pa na SB film beti 204 Teresa zala ki ona ko po tali pa belle ko bino bozo tala te bozo tombo la chaîne na belle vite bozo chaîne na belle yango mo autre boy kate to sala on m'a pas na ya siko place wana na lo baboye leketu place ngo na lo bango na sens que au senti de 4 personnes au kuna lo oyo moto na fiba ko oyo moto ba ko boy kate na kata intérêt ko Karina Zate pour Karina sala makambo elekela na bato baboy kataka bato maele mais baboy kate ça dit que fan na ka fan faut imposer na ndingo zo makam na yo faut yo kaye il faut aki yo kayo pe c'est ça yango ko boy kate na kata ya YouTube za inde Karine baboy kate été donc to lenga bilo musute eleke to sola na mama ninga na ozwa no pa mama Teresa parce que nani muna biso yango na loba o 4 personnes déjà dans ça c'est la siko yo na bi que siko souci na ngeza to aider parce que quoi donc déjà 4 personnes okuna bi na banda ki filme na combien na kati nanga po Teresa za na banda ki filme yo na bi na sens que Teresa pe asunga leki na ye eza komi kitsate eza ko imbécile te parce que lobi bi akiti akiti na po na po bando ki mbotalete bandeke pe mbotalete sadika batu wana peuple wana na si sop na lo babatu ba comprendre bango ne botala Belleville loso Teresa problème mais juste siko baka Teresa mutu na biso balinga ka biso mingi leketu to sunga Belleville ngo nengo lobi sur mo bi ke ba vie era ko kite o kita po ani kaka pe quelques personnes wana o ba moni ke Teresa yel susu na Bel Air TV pour retourner babaye bakati bayansi bini bazawe bo benga bona ba théâtre bayansi bato so pa ngade ba sa ba succès bozo benga bango te bo benga bozo ngisa bona ba scène munzo se retrouver yango zo mona sikoyo eza bien te ngo no se yo moni pa nanga beaucoup plus na lobi boye ba fanatique ba edaka biso na conseil et non ke ba panzaka biso oui bravo mais na ba biloko mususu ndeti aboye to le kandeti nga na mona ngo soki ezanga leketu na mona ngo pesa nango vraiment pe gravité loba na yeba likambu te peu importe na yeba likambu toke na onka bongo te toza famille o ese leka eleke okati ata bongo toza famille o ese leke eza obanga bango te obondela bango te mais eza ke ponga pe na tala mapande ko na pe leke tu nongo ya mbanga boye soki 100 commentaires 80 commentaires émission liboso babile ke tout to boy nene to na peso par exemple moi muke otika na 20 ya malamba bizwa nene lobi so sale émission leke tout to boy nene 70 personnes leke tu ozwanga soute to tika no famille normale mais na bouloté leke to solango carré na bouloté to tika no famille na yebo pesa na biloko na le na yepe mpia na tolo kabelinga obate anene no ya mote po par rapport à leketu na beta ba 20 ba 30 ba 50 nene o mo beta ba potom do mona ka binati nanga yango pour ça la stratégie pour na ko aider nene c'est ça on a vu que tout ça la besta belle fois ça la stratégie pour ya ko tombo la chaîne et belle bazo na Belleville na sima la partout na jour Belleville qui te belle ba ki ma Belleville belle belle bazana abaku pe omoni mama top so ba lobinete parce que loko pe zalate na baku ke abaku pe tunaka dernièrement to tunaka na mamsa pa na okaka mamanga na tendresse ba nini awo Mam sabi en tout cas bakou que 5000 man bazong sabino botourner kitoko te bazo fonctionner ba fanatique ba diriger bango te mais quelque part payer ça peut bien parce que ça Belleville kandi belle bazana simano na bazo yaka ko belle la pato na ba songi nde ya mi bali na basi na songi soki bato ko boy kato ça événement biso ba jeunesse internet to ça la dit to ça la ke boy kata artiste to bandango siko après matanga mélodie disco to ba oui
bongo il faut que ça parce que belle vie tout le monde a le belle vie tout c'est pas biso nyonso mais to linga malheur na été to linga bonheur na été non que ka sentiment o ko lobela mutu to yaka po singa ke mbongo o landa ke na sima mais là que kuna yonde mère supérieure yonde o leki ba tu nyonso non za mam kolo za pa mkolo tsi to ko bae bino ba hypocrisie na bino oyo yo ya nga so na hérité na kofi na wera na jibe nga sans yo je m'en fous ma belle idée mais la race a biso ma question changer la race to ke ndano et matinga oui et matinga c'est pas bien. C'est pas bien, il faut tout aider bah fanatique la biso ba fanatique quand les quelque to loba donc bon et d'arbiso ça se conseil non que kokabola mais bon ça peut être très important pour ça bino pe mobulu ngai so ki komedio sali mabe ti so bona yambo na loba ana le kadalize na tumba ato kimingo ya mipo liba musosali bêtise na lobela yo voilà liboka te ozala nyama te ya koswanga ya kokotisa nga non te qui je mange pas chez toi même si je mange pas chez toi ça c'est mon boulot au bas qui commence à la chaîne commerciale là toi ça mon avis chaîne commerciale pourquoi payer belle vie pesa commercial à ça obligé ko ya mamutunyo so ba premier ya qui arrive aka et ça là ka parce que si on est ba ko bomba ka ba fanatique ba yeba pété ndé on a ka les kechu c'est là ça rappelle fort bomba ba c'est que ba fanatique ba yeba pété parce que ça fanatique ba yeba makap na bango na bebe na tana mabedi na kena lobi na TV ba yebi tanga perité ba loba kaka Jonathan Dayo po ba zuka Thérèse to chaka sila je na belle vie so ba lobani te ba parle ba le bo ba na problème si la na belle vie ba na problème te est-ce que pour Thérèse jouer alors je vais pas si là te eza na makambele ka wana pas les abakuté tanya na makambele ka wana mai ninga na pa ba si là ya capable belle vie to so ba commentaire ezande to belle vie qui pas si so commentaire ezande eza na normal so ba to commenter ba ka po ni oke kula mi ki arrêtez botika batu batika batu après ba chaka ba solution ka biso ni so ba comédie ba changer ba faux compte ka ba comédie ça na ngo batute ka ba comédie so na tanga comédie ki ngano tonga obo panzana ezaka ba comédie ba tra solution ba kanga ma pe makasi moi pe bo seka bozo tonga baninga pona nini c'est ça nga tu fa ina to tongi mutu te nga ngisho na bengi ma top na sale émission na benga pe Thérèse yo Thérèse non le kate ya mbe mama to abasali tinga ina sale asali droit de réponse Thérèse chaque fois droit de réponse te on va na côté na le maram na yo botika bongo songi za mabe na kati ya monde ya théâtre oyo songi kaka peka na monde ngwa théâtre ndozo ba msuote Thérèse aweli si kozonga pa belle vie pa moni mama top si la bengi amoni mama top ko lia de point ali a koto donyo so tone lobami nango mais ça nango importance te botika bango ba sa au monde il comptera plus na vie za au moins ça peut respect ça peut néomi placé au mi pesi word mi pesi yo kano muto ko utiliser azate nga ba utiliser ba nga tele kechu nga yo kito ko utiliser nga pona nini ata lira pana ata pesa skola nga na so skola ko ba sana ata na kombela ko ndao ko utiliser nga pona nini je suis les kechu Kevin pan je resterai les kechu nga na ma besoin et dépasser nga na mutu mena c'est mon tarango na ebi ko garder band tu moni top abika ye côté et pour ça garder bana ya garder silence peut-être côté biloba bazala ki na été côté makamba bazala te pour le quoi Thérèse côté biloba mamezo ça yango ezolata yo bongo yango ezolata yo bazala ngo bongo te bazolata et cosa yango pe bongo ya pe problème te zala ki no pe bongo pour papa lobaki na te papa za na presque alobaki et ça yango pe problème te il faut ko garder bande na yo comme ça la yo danser ba ko respecter yo bati kanga linga belle ça dit oya côté tourner moni kando tolo ba bazolunga ba oluka ka ba tuta bon mutu ka ba comédie wana moni ba benga na ba tournage na chaîne na famille meilleur 3 chaînes ya kati ya YouTube les TV officiel ya ka ba comédie ne ba bundisa nga na auto yamba auto to sepela ka ba ko menacer nga mutu to benga nga les jeunes producteurs les kechu mais beso zaki chaîne na tourner soute bango kuna tala ozo yo kozo non sambela non lela na ba tupso bo partage ka ta ko mela mais ba bo mayo ça veut dire que ko se méfier na vie za bien mais zala kaka la yo moko garder bande na yo vie za ma ko to tourner garder no bande no tourner si ni okepe kuna dopo ba aider pe bango tukaka na Tukio bimisi mena ko tshela nga ko tshela songi te pour na journaliste ba ina li mo ko poto yoka ba ko benga soki des journalistes biso comme na tanga communauté pour na lobini na oki na ngai mo lobini na mnoko na ete mais soka lobi ta na ngai na ko loba parce que na bunga na ngai mais na respect journaliste mo ko ya malonga ba yo sa ba émission
nga na yamba héritier wata mutu na succès na yamba papa elombe te tania na yamba papa elombe sukari elombe aleki elombe aza nzambe elombe na yamba bodo yebisanga mutu ni asali baplateforme asali makambo lokwa papa elombe asali koma so avocat namoni te na yamba so héritier wata so na Kofi na WhatsApp ça va et toi Kofi les gens na mboka Tongo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.